Allô bandeko, mbote bino mutu bozalaka na idea kolandanga tango bomona nga na ba video na banzi oyo obomoni ezalaki na période je crois ya ba élection ya ba gouverneur. Nemwanda Tsemi était déjà malade. Na minute oyo nazo brabino, la situation se complique pour la vie ya Nemwanda Tsemi. Nemwanda Tsemi est hospitalisé. Alors, ça fait plusieurs jours que Mwanda Tsemi ne parle pas. Na minute oyo nazo brabino, Nemwanda Tsemi aza nakati ya coma. Il est entre la vie na liwa. Bandeko na banzi ba obalandanga na lobaka tangu bakangaka Nemwanda Tsemi abimi na lobaka que ce n'est plus le même Nemwanda Tsemi. Bandeko na banzi bato so comprendre te Rwanda zanani. Kabila soko azuyo pan esili. Soko atiki yo neti ndinga tika kutinote kombono na sema bele. Bato ba pesinga ba information. On a rappelé bango, ba insister. Il faut que le bango quand même pour na Nemwanda Tsemi pe azala bato bele. Gouvernement de voleurs. Baza au courant de la situation oyo, mais personne n'en parle. En tant qu'un ancien honorable et chef spirituel Yaboudou Yakongo. Est-ce que était-il empoisonné? Alors bandeko, tuchaka kaka ba accent, tuchaka kaka ba point d'interrogation pona ko banga muke justice. Mais peut-être zalaki ndengo wana ndenge basalaka kuluturu Honoré Mbanda. En tout cas, to kende penza mingite nazala mutu oyo azo leka mbala moko na kati ya famille ya Nemwanda Tsemi. Mais ngani nga okota makambo na penza te. Alors
bazo linga vraiment ko sentir même moi si na été ce qu'il y a Lubonda parce que ye azo créer ne Mwanda Tsemi makamo belé Mwanda Tsemi na minute oyo makolo vimba ye babiloko belé za susu peza ndenge za ya mutute na banzi o bozo mona tango azo kitawana azo ko même ko kitate ça c'est longtemps azo ko même ko kitate même pour tambola bomoni moi c'est nga rapidité na eli boso o laisse mbani na loboko moyena loba histoire ya ne Mwanda Tsemi penza ezate parce que naza mutu abundu ya Congo te c'est le loko na ko répéter que nazalaka mutu liboso ya okende na ne Mwanda Tsemi epai lelo batonga ndako na ye wana bobengaka soki Maison Blanche nazalaka mutu liboso ya kokende nga na ye tango na tozobenga okaluka akenda kosomba zamba ezanga ndako. Alors à cette époque là azalaka fiancé ya petite sœur propre o alandanga mais famille ekotala babi mais non voilà donc na minute oyo bandeko ne Mwanda Tsemi ezaka likambo na ye na Nzambe eza na bato ebele bakoti désespoir déjà mais biso moto sambelaka tango souffle eza nano tozaka na désespoir te tout est possible mais il fallait na yebisaka me bandeko ke ne Mwanda Tsemi la vie ou la mort situation komi penza na niveau moko ya malamu lisusu te parce que alobaka te aninganaka te atelemaka te atambolaka te et ça fait mal na biso ba Congolais et surtout na biso ba Congo ne Mwanda Tsemi ye moko alobaki ya yango soki si vous reprochez le gouvernement sachez que votre sort sera il faut aller en exil en prison ou au cimetière. Na mboka na biso n'epoka Mobutu n'epoka Kabila ezalaki ndenge wana soki yo totelemela mpona koloba mpona mboka place na yo ezali exil soki na exil te oza na prison makala soki na prison makala te place no ekozala na cimetière. Ne Mwanda Tsemi ye moko alobaka mais malheureusement ne Mwanda Tsemi azalaki homme politique te aki homme spirituel mais par manque ya ba politicien na ba Congo ya bomona ki ya telemaki avani lo pour la politique parce que politique ba kende yokande on te faut koyeba yango surtout lelo mboka na biso RDC eza mboka oyo ce qui gère le monde miso na bango eza na RDC donc soki bango batie mutu na bango oyo azoba même soko moni aza zoba même soko moni aza étranger kanga munoko na yo koloba te bato ba bi politique ba mbango de kanga munoko na yo koloba te mais bokende na nzela ya justice omoni nde balobi ke mama Sifa lobi ke abota na Kabila te pe abota na ete omoni siko nzela bako lukila mutu ndenge wana bo bazo meme na justice male tipa iboko suka mais soki yo telemi po meme na brutalité azana pouvoir akosala nyonso bato oyo bajeraka mokili bakosala eloko te po oyo azokosala eza mpona intérêt ya bamindele mais
bato ebele ntango azoleka bozokasa ayebi politique ayebi politique te. Même vie Ngwanda, même Kulutu Ngwanda. Kulutu Ngwanda ntango nalobai ke Kulutu Ngwanda azuka mwa mbeba na nini bato ebele babi no tika ndeko na nini arapele bino ndoko moko. Service de renseignement banda 60 na kati ya capitale ya RDC na Kini. Service de renseignement ezaka na mboka ba Congo. Peut-être yebite. Ok na Brazzaville. Service de renseignement ezaka na mboka ba Congo. Ok na Luanda. Service de renseignement ezaka na mboka ba Congo. Yango nanga nazoka ba information mususu na koloba yango te. Parce na lobby yango lobby bazananga. Mais yo sikoyo ozana muta kopesa information te. Tango bazoko loba na yo zako ko discuter. Na loba na bino ke Ngwanda Honoré Ngwanda akinengi na Brazzaville deux fois. Na deux fois wana dernière fois na ye akutanaka na ndeko ya avocat oyo azalaka na Odombo. Tango Odombo abisa makambo na ye wana ndeko na ye. Na bona kutanga kombo. Alors tango na zako loba ba te. Mais heureusement mukolo mususu na yo ki libita azako loba ke bakendaki na Brazzaville na Honoré Ngwanda. Alobi moko wana me yami bale ya yebaki na ikutu te. Parce que tango Honoré Ngwanda zo kitana Kinshasa mbalamo pardon Brazzaville mbalamo ngaki courant. Alors ba petit wana misusu wana ba Odombo banani ni baza bato ba wala mioka ba lukuta la plupart des anons na tina mokote. La dernière personne n'a pas petit à confiance. Mutu ya suka solo la na Honoré Ngwanda ezaki libita. Mais on a solo banabino na solo libita te. Mutu ya suka na ba petit na confiance. Oyo asola Ngwanda ezaki libita. Tambo do bazo ya onga na solo na Honoré Ngwanda balukuta. Ba ebelo côté parce que moi j'étais au courant de tout. Tango Honoré Ngwanda kote hôpital pouf ngana yebaki na bien c'est fini. Et bato RDC babaki le la kote hôpital c'est fini to gagner. Yamwana na sousa kaka est-ce que Honoré Ngwanda aussi était-il empoisonné? O bazo landane na zolo bazo yeba déjà son zolo bani. Tango kote ka hôpital. Bato ba sepeli ba bien c'est fini. Parce que on a été jamais qu'on soit traitement pour bimi. Non. Mais tant que azo côté hôpital, on est en complicité là banani. Parce que yé ayaka ko reverser penza kanambe na ndinga kusakana te. Alors batuana na ba oba supportaka ba mona ko mabe. Mais mbongo omuni mutu soki abana kozwa mbongo ebele na mayu ya banini posa one sidaka te. Moindre proposition ake. Honoré Ngwanda omoni soki mutaza président de la République ache conseiller spécial na ye. Mutu na ye. C'est que mutu na oye ache ayibine politique te. Mais nguna za mutu na ye ache eka wana. Ezala biloko musu de konanga iko faut apesa mona kini. Na biloko musu pona travailler faut apesa mona kini oye ba question na sali ba tunete ba vie Honoré Ngwanda baza batu ba uta ba nini tout ça ba ina ba kinda ba retard tango azo sutuka no à cause de bisoté. Mais politique ezelo longo mo basala na ngote. Ngaza wa makabe belé neti France Burkina, France, Mali. Est-ce que nous sommes dans le bilan? Est-ce que nous sommes dans le bilan? Parce que je suis français. Tant que France est en train ils ont beaucoup de ça. Donc, si on a un biloko wana, ba rêver en haut, baba, oh, mais yo, on le baki,
oza français, so oza français, oza congolais te. Ndenge okomi contre biso, nako se justifier derrière. Comment je vais me justifier? Tchaka ya moté. Même aloba nanga France, osala ba be tout ça, ngana ko lobila moté. Nazala ba code nanga ona ko lobila ba makambo. Mutu soza ba yela comprendre. Alors, lelo oyo bande kunanga. Ba congolais bazo kende élection, bazo kosani. En tout cas, peuple congolais a eu politique té. Ba homme politique bazo kende élection, bazo kosani. Pouvoir et kozalada Tshilombo soit na Kanambe. Et c'est libre, vous avez non so sur la tête. Bato bazo yaka wana ngana otcha mais ba kosala loko ba eu politique té. Pouvoir il y a 2023, il y a 2024. Et kozala soit Tshilombo, soit FCC. Mais déjà, Tshilombo a dit FCC. Parce qu'il cache les FCC. À moins que Bozo Kabila, mais est-ce que Kabila va Bozo na dengeni? Parce que arme lourde est na Kingakati. Donc, si on politicien na Bozo qui est une élection, tu vas y avoir le côté. Puis va y avoir le côté. Mais tala biloko yo ekangaka élection nyoso la baboko ya Tshilombo. Ok na ministre ya intérieur, ok na ministre ya finance, ok na cour ou pas bien cour de cassation constitutionnelle badibanga, ok na nyoso esimbi élection, ok na seni kadima. Donc nyoso esimbi élection ezaya baluba na baluba. Mais c'est quoi ce qui est l'élection sani? Mais yo, so au sani. Et puis ce qui est l'élection, même ça baluba te, ce qui est l'élection, c'est que ce qu'on prend dans la politique. Parce que bapaya mboka obamba simbi lelo oyo et oyo ko sauver bango eza RDC. Basali nini bazuisiko armée. Basaki so baté Baboto la Mobutu armée, Mobutu atika armée, te baki bazubate. Babeke mboko yo ekozanga armée kuma na mboko na biso. Babiloko ba Burkina bazo sala kuna na ba Mali bani. Mais na mboko na biso ko sala bate parce que biso sala armée te. Parce que ceux qui ont une armée, Tshilombo bakaba sala de Sakimi. Ceux qui armée zaki ya biso Kabila akosa 18 ate de bazo ki est. Mais si ko yo suki OK élection toi, tu as dit que le lobby, Fayoulou qui est président. Mais il va travailler avec l'armée étrangère. Alors, si vous travaillez avec l'armée étrangère, c'est l'ONU. Si vous avez une armée étrangère, et l'ONU est ça là. Donc, vous avez voté député. Vous avez voté pourquoi? Oh, sénateur, vous en avez pourquoi? Mais, tina ya député na sénateur, ça te. Parce que député, tant que vous avez dit que vous avez na 21 000. Tant que vous avez un papier. Vous avez un papier. Non. Tant que vous avez un papier. Ou alors, vous avez 21 000 na camion, ce qui voiture, ce qui jeep. Ou alors ozoate yangwana so ozwa signer biloko tango tala biloko ngo na o signer te so o signer te 21 000 ozoate tu peux ozoate tala mutu banda botama asima $1000 te tala mutu banda botama azala na voiture te. Est-ce que vous avez signé biloko wana a signer tango asa signer ake l'assemblée bouche be soko meki bakoya ko zwayo na malembe batangisi makambo yo sinyaki babila yo zomsela biso jeep na totalité ya mbongo l'intégralité mbongo yo solia yango abandi ba ko fukama bandi ko senga pardon. C'est pour cela que député Zani Kaboloba, sénateur pas de Kaboloba, qu'on reste que kuna Koloba. Non, avant qu'on va kuna, ma proposition, ma papier signé. Et tant que je suis signé,
Alors, ce que vous avez voté, député, pourquoi? Député, na sénateur, benga ba on na parlementaire. Ce qu'on qui parlementaire, c'est-à-dire député, na sénateur. C'est ça que l'on dit. Si on dit, on a fait le SID, oh nani, mais pas qu'il y a libanda. Problème, il y a aidé ces armées. Na banda kolobango banda kala. Viens à un journaliste, on a besoin de tout ce combo. Tout le monde a besoin de viens à un journaliste, on a besoin de tout. Quoi mais qui paye? Quoi mais qui paye? Sur la fin de la vie, mais problème, ils ont armé. N'a sur la fin de la vie, problème, ils ont armé. Ce qui est armé, c'est un biseau. Ah, quelqu'un m'a dit, mais basu si komoni ka basali biso bemba luna kendaka prison akufate motema barwande ya bien te basu siko batie ministre de la défense na sena ye ba généraux officiers généraux ya Kanambe mais il nisiko yoko sala kuna di on dirait pas bat mutu suko ki bourre leki hein on dirait mutu et la son normalité so moni mutu ki bourre leki ko on dirait que tout est en normalité. Si on Bemba yebike 500 plus de 500 officiers généraux au Bali awawa ce sont des étrangers et qui n'a pas ça et le côté banda côté osani Bemba banda côté osani mais à cause ça le côté parce que bazo piéger donc soit ça il faut pas donc barater ko bomaye ndeba bomaye place wana c'est quoi quand il note Bemba le on est osani pas ça le on est batu ba politique té ozomona mutu munene mais politique ayibina moté donc Kanambe so ni comme même na justice balembe mais tango on comprendre ngo amisi minduki twezaka na mboka ya fandaka donc biloko sa ke Kabila akenda ko fanda kuna pamba te akenda ko fanda kuna tondi saba minduki tu kuna bon so bolingo saka faut pas boba attaquer il faut oyebaka pourquoi akenda kuna. Si le mauvais soit émilaïté. Bandeko. Et qu'on surprendre nga. Nga na bana bino. Et qu'on surprendre nga. Biso le to récupérer mboka. Na ba donner on gaza nango. Et qu'on surprendre nga biso le to récupérer mboka. Mais tout est possible. Tant on a son mona. Ngaza na idée. Il fallait tout kutana na divorce. Fayoulou Maman Justice Kasavu Tovandi Trobita la pour libérer Mboka chemin ngoyo soki chemin to landiango c'est fort possible de libérer Mboka tokoki ko hypothéquer Mboka oya biso ka poto libérer ngo sans cela et vous a libéré te ezana mutu ayoka ita on a zoé psaye ay papa benga baronoki c'est l'unique solution mais tant on a ba Fayulu ba kwebe bazo kedeke tozo ken élection na ken société on a ça mais non solution on a té ba solution zali o yali vraiment que ozamona mobali otali ah to sala boyinda pour que récupérer Mboka. Ce qui est une brutalité, pour que récupérer Mboka. Bon, moi, je dirige Mboka la lelo. Soit kebité, il n'y a pas de souki la marque. Marque, il y a une secret, souki, banda, nani, mwanda tsemi, ozo la bango. Oh, il y a ça diriger. Il y a pas faux, que souki la ende mwana. Bemba, Aza l'esclave, parce que si tu acceptes de travailler avec Tshilombo, cela veut dire que tu as accepté de travailler avec Kabila. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est ça. Donc ceux qui ont dit qu'ils travaillaient na Tshilombo, c'est qu'on dit qu'ils travaillaient comme l'esclave ya Kagame na Kanambe. C'est clair. Alors, tant que vous avez un cercle wana, kanga monoko na yo, si vous avez besoin de dire kambongo, mais vous avez droit au sens sur le côté. On a solo bagnon sur caméra ebio. On a solo caméra. Caméra lo bana binoke azaki vosien. Bazo boma batuna est. As yesa loba.
ata mokolo moko soki oyoka ya eloba tande baosakana biso tande baosakana biso politicien aza te mwanda ntsemi wana kotelema ye wana babebisi ye esili bashebeya combien de fois batozoloba na Kinshasa ke shebeya biso moto bomi ye mais moto atila biso Kabila mais Kabila n'est pas inquiété Kabila n'est pas inquiété beaucoup tanga ngane bolingi asa inquiété te alors siko o mboka ya ndenge nini bandeko bon en tout cas nazo obligé na kata kaka pona yebisa bino ke ne mwanda tsemi ba oyo baza na mitema malamu to multiplier ba prière tout est possible. C'est vrai que situation ça peut mabe ya mabe mabe ya mabe comment oya koti est-ce que ça comment léger ou bien comment profond pour l'instant dans le bâté est-ce que ça comment léger ou bien ça comment profond alors et belé ba comme déjà ba désespoir belé ba comme déjà ba désespoir pour na solo kama mingi mais nga mosala nzambe tant que le cœur bat nous avons toujours un espoir ceux qui balobi c'est fini na bon esili mais tant que mon thème ezosala moi ngongo tozalaka toujours un espoir nazali penza bien te ngai mais tokoloba berere te mais ba faute grave même biso nito loba libanda tona ba risque belé tant bazo mona makambo zo lobeza yango wana itiza ba risque belé sito ngana lobaka ya ba risque belé mais tout ça ni tant olingi mboka na yo on dit pe liwa ozali comme ça osala te mais vraiment situation est mabe situation est mabe à côté de ce hôpital kuna bon ben total bon ben bandeko merci beaucoup merci nzamba pambola bino à la prochaine occasion bon to kokutana lisusu merci au revoir.